week-end na bino balandi ya Info Plus HD bino ba oyo bozwi sous occasion malamu ya kolanda page rétrospective na biso ya semaine tika tofongola yango mpona koyebisa bino ke mokolo ya lundi ezalaki bongo 1er mai oyo tocelebraka bongo fête de travail Plamedi Kibwana alobelaki sur yango mpe bareporter ya Info Plus HD bakitaki na nzela mpona kotuna population batravailleur nini oyo baza censé mpona kocélébrer journée oyo ya le 1er mai. Et travailleurs, mesdames et messieurs, chers compatriotes, ce lundi 1er mai 2023, le monde du travail commémore la journée internationale du travail. Ce jour nous rappelle les martyrs de Chicago et symbolise la lutte des classes et des identités du monde du travail. À cette occasion, les travailleuses et travailleurs congolais rendent hommage à tous ceux qui ont payé de leur vie la quête d'un monde de travail affranchi de toute servitude et de toute exploitation de l'homme par l'homme pour le progrès de l'humanité et la bonne gouvernance du monde du travail. Nos pensées pieuses vont vers nos dignes filles et fils qui ont quitté cette terre et dont nous gardons le meilleur souvenir. J'ai saisi cette occasion pour rendre un hommage mérité au premier travailleur congolais, je cite son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui ne ménage aucun effort pour restaurer la paix sur l'ensemble du territoire national en général et en particulier à l'est de la République démocratique du Congo, où des milliers de travailleurs ainsi que leurs familles périssent chaque jour suite aux affres et atrocités de la guerre barbare et injuste nous imposée par le Rwanda sous couvert de terroristes du M23. Il en est de même pour nos compatriotes de Kwamut et de la commune de Maluku, victimes des conflits tribaux. Travailleuses et travailleurs, mesdames et messieurs, chers compatriotes, en ces jours mémorables, le gouvernement de la République démocratique du Congo est attentif aux revendications légitimes des travailleuses et travailleurs et voudrais vous rassurer du suivi attentif de la mise en œuvre du programme Pays pour le travail décent pour lequel les gouvernements, les organisations des travailleurs, les organisations d'employeurs et l'Organisation internationale du travail avons pris l'engagement de collaborer pour une meilleure synergie des interventions en matière de création d'emplois. La journée férié d'abord il faut les alliés travailler autour de les jours dans mboka vraiment ça les arrêts à l'état ouais à l'état n'est pas férié mais pas à chauffeur et pas à cordonnier et pas à quado férié aux alatés parce que azo dépendre na yemo musala les na mboka ceux qui a lobby qui fait l'obézala na bonne volonté na ya monique na sala qui na mbongo na nga ya vandi mais férié vraiment au pour na ba net ba chauffeur ya taxi ba cordonnier ba quado wana férié zate ba to misa maboko ba mécanicien ba maçon ba nani pa na ba férié ko zalate donc férié wana na ba o baza na misala bazo sa neti na l'état ba magasin au travail te wana bango baza na férié. Bon, la journée va travailler, pour presque le monde entier, Mobimba. Donc, quand on parle déjà du travailleur, donc tout ça là, dans la discussion, donc il y a déjà travailleur. Donc, la journée où tout ça, on va parler pour qu'il a férié. Bon, la journée, il y a des travailleurs, en quelque sorte, il y a des travailleurs au sommet. Na misala mususu lokola médecine, armée, journaliste, moi misala monsieur Zaebele, peu importe à la férie ou pas, musala ezala kana moka. Alors, na mboka na biso, vu que majorité ya bato baza ko vivre na moi misala maboko, férie ko kozala mais lokwa biso ba mécanicien vraiment dépendaka na yo moko soko lingi ofanda na yo ofandi mais bao baza engagé ba misala ba société azo sala pas bato peut-être bango bazoka ta ko se reposer mais biso misala ya biso moko vraiment ta wana ba férié ofanda na biso soki omoni que non nzoto elembi mais
comme d'habitude tout ça la kana biso même le dimanche là ba on se passe la kana biso dimanche tout ça la kana Mardi, tolakisaki bino kuna la commune ya Kisenso ndenge bourgmestre azalaki suspendi kasi population ya commune na ye balelaki na micro ya Info Plus HD que pourquoi ba suspendre bourgmestre na bango pe lisusu ba reporter ya Info Plus HD bakitaki na nzela bakutanaki bango na ba monteur oyo tobengaka bawewa baleli tracasserie ya ba agent de l'ordre na nzela eleki makasi. Mokolo ya mercredi passé 26 avril 2023, biso nyos toyokaki ndenge message elekaki ba suspendaki bourgmestre ya commune ya Kisenso Mese Godé Okel kasi likambo ya kokamwa penza population ya commune ya Kisenso baza contre décision wana ya suspension ya bourgmestre ya commune ya Kisenso pe bazo témoigner musala malam bourgmestre asalaki pendenge asilisaki bakuluna na secteur ya Kisenso. Tolanda réaction ya population sime ya micro ya Info Plus HD. Nalango apesi situation wana. Nalango aye kopesisa situation pour la Godé. Asali nini pour la situation. Mabe na ye ezanini. Problème nango ezanini. Biso bakolo mabe toyebi mabe na ye. Biso bakolo malamu toyebi malamu atabi no moko. Situation population. Ye bakefunda biso mtoko funda Godé. Godé aza tata mo malamu tata o mwana mkiebo la kata ba Nikolo. Nikolo baleki leke belia. Na la sali bolamo biso tomoni. Godé akutaki 10,000 na caisse. La minute eza 10,000 ya. Tandenga bongisi la police. Tandenga silisi banyamo bazaki na mboka bakulula. Godé asilisi biso bakuta tokoma otambola na mbongo na maboko. Tozaki otambola te papa. Ngai mwana nga za 5e mzimante. Mais tanga lisusu te tandela kondi likola mwana. Efese ngana mawana motema. Mawa mpo mutu wana nanu namuna asa innocent ebero mokote. Soki ezana ba primaire boboye eza ngote eza lokuta. Po ba séjour nde wala sali ngana muri de losine na tambul pembeni nazo pesa ba quartier entour na mwana dirige malamu ya ko quartier ni commune ya Kisenso. Mais pesa ke mali na nzoto mpo eloko eza ngote. Toyebake ba habité ya commune ya Kisenso ba lobi accusation o esali ba suspendre bourgmestre ya commune ya Kisenso eza nango lokuta kasi to simba que malgré réaction ya ba sensorien décision yango etikali kaka bongo. Likambo ya tracasserie routière et comme lisusu makasi mingi penza na ville province ya Kinshasa epa ya ba agent de l'ordre envers bakumbi moto kasi toyebaka te soki ezalaka mpona mauvais stationnement ya bakumbi moto to pe provocation ya ba agent de l'ordre. Na yango bolanda réaction ya bakumbi moto na micro ya magazine Info Plus. Toza très dérangé. Bako kango na 6h. Na 6h na tamsu bakanyo. Oana casque, ozana quête, ozana quittance, ozana autorisation, ozana nyonso tout. Mais bazo kangayo kaka po balia yo mbongo mbongo na po yo kamande ba bando $50. Mais biso la journée $50 ala tokokisa ngote. Vraiment makambo ya tracasserie to ebité soki ezaye moko gouverneur azotinda bango po basala bato ya moto boye to soki ndenge nini. To ebité awa banyo ko lebiso makasi. Ba policier bayawa bazo kanga biso balingete totele en place so bazo kanga biso et puis bazo bete biso so bakangyo awa bakosenga yo 50,000 mais place tozo bula awa pozo 50,000 eza passe tant bakangyo bakosenga yo 50,000 et puis bazo kanga plus bazo beta bazo ko le biso makasi place so toza la kimia te autorisation na bango te to bozali na parking te toza na parking bacheli biso ni bango yo poto tele na bango yo mais batanga bango bakoya komone ke bakotracasser bino to simba pe to yeba ete musala ya policier ezali bongo mpona kobatela la population kasi lelo akoma na ye kozwa place ya PCR oyo musala na ye ezali bongo mpona kokanga ba montar to simba pe to yeba ete musala ya policier ezali bongo mpona kobatela la population na ba bien na ye kasi lelo akoma na ye kozwa place ya PCR oyo musala na ye ezali bongo mpona kotia ordre na nzela na yango ba montar basanga ki bongo na gouvernement a veiller pour te ba policier batika la bongo na ba poste ya police na bango PPCA azongela musala na ye malamu. Mercredi, Bolandaki Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, a koutana ki bongo na opposant tchadien basola ki masolo ebele sur Kimia na mboka wana Tchad. Pelisusu, chaque 3 mai ezalaka bongo journée à liberté de la presse, ba reporter ya Info Plus HD ba pesa ki détail sur yango Bolandaki.
Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azali bongo facilitateur pe azala désigné na CEAC pour la réconciliation na Tchad. Mokolo ya mardi 2 mai oyo a échangé ki bongo na Monsieur Succès Masra oyo azali opposant tchadien pe président ya parti réformateur na kati ya mboka Tchad. Au cours ya entretien na bango de personnalités oyo ba abordaki ba question relative na rapprochement moko entre pouvoir en place pe opposition na kati ya mboka Tchad. Tika toyebisa bino ke na oyo nyonso ezolekana na kati ya Tchad ekosenga kaka ke facilitateur asala musala na ye ndenge président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aza kosala mpona koluka kimia ekota na mboka Tchad. Le mercredi 3 mai 2023, monde entier, ils ont célébré 30e journée à liberté de la presse où est coïncidé une nouvelle loi où ils ont destiné à redynamiser le secteur des médias. Car cette journée mondiale de liberté de la presse, ils ont instauré une assemblée générale des Nations Unies en décembre 1993 après séminaire pour le développement de la presse africaine indépendante et pluraliste où ils ont en Namibie en 1991. Pe ememaka adoption et déclaration ya Windhoek na promotion ya médias indépendante pe pluraliste. Kasi déclaration yango exigeaka établissement, métier, promotion ya presse pluraliste libre pe indépendante na koti ya accent likolo importance ya presse libre pour na développement pe prévention ya démocratie na kati ya état kasi lisusu pour na développement économique. Toyebaki journée de liberté ya presse ezalaka célébrer le 3 mai ya bambula nyonso pe ezalaka nde na date oyo pour déclaration ya Windhoek ezalaka adopté. Kasi atako banda 1993 to célébraka journée mondiale ya liberté ya presse toyeba ete ezali bongo tiré na origine ya ba histoire ya Nations Unies. Na article 19 ya déclaration universelle ya droits de l'homme na 1948 elobaka ete individu nyonso azali na droit ya liberté d'opinion pe ya expression oyo ekotisa pe droit ya kotia basusi te mpo na opinion to pe bavi oyo moto azali na yango ya koluka pe koyamba pe kopanza information sans considération na bafrontière pe na baide na bamoyen ya expression. Na yango lelo monde entier ekoma occasion moko ya koinformer na public à propos ya baviolation ya droit ya liberté pe expression. Tokanisa ete ba journaliste ebele penza baza na risque ya liwa pe ya prison kaka musala ya kopanza sango na bato. Lelo journaliste akoma soki alosali musala na kitoko surtout soki alobi vérité boyeba ete akozala poursuivi bakomene vidu ya pasi kutu pe bakoki koboma ye. Toyeba lisusu te awa na RDC ministre ya communication média pe porte-parole ya gouvernement Patrick Muyaya alobeli nouvelle loi ya presse pe marque ya première pas ya marche pour la salubrité médiatique où ils ont permettre pour se conformer dans le secteur des médias na évolution ya ba nouvelle technologie et information pe ya communication. Nengo thème yamvula oyo ezali que liberté de presse est comme moteur de tous les autres droits de l'homme. Kasi pour l'organisation des Nations Unies pe pour l'éducation et la science pe culturelle UNESCO na mukuse oyo est accordaka chaque année na activité ya le 3 mai que journée mondiale ya liberté ya presse ezali bongo journée à côté à action pe ba initiative pour na koluka défense ya liberté ya presse pe lisusu ezo rappeler na l'état que respect pe engagement oyo bazwa pour la liberté ya presse en tout cas ba yeba ko respecter yango pe lisusu ezali ko kanisa ba journaliste nyonso oyo babungisa milimo na bango pour na musala oyo tika ete milimo na bango epe mana kimia. Université pédagogique nationale UPN Namokuse ezalaki bongo réhabilité pe chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asalaki inauguration na yango kitoko pe lisusu tolakisaki bino ndenge nini président de la République a célébré bongo journée mondiale ya liberté de la presse na ba professionnel ya média wana bolandaki yango mokolo ya jeudi. Université pédagogique nationale uti kozwa biloko ya sika na misala monene ya construction pe ya rénovation na profondeur ya ba bâtiment na yango. Misala yango ezalaki bongo initié pa ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi. Mokolo ya mercredi 3 mai sengo monene ezalaki bongo na Université pédagogique nationale UPN na Mokuse pour na inauguration ya ba homme ya ba étudiants et pa ya mokonzi ya mboka oyo ezali amélioration ya ba conditions d'études pe hébergement ya ba étudiants congolais
moko ya ba préoccupation majeure na bango. Pour la rectrice ya UPEN Anastasie Masanga, ezali bongo motif ya fierté pe ya satisfaction pour na ouvrage oyo ezali réhabilité. Ezo traduire volonté pe humanisme ya mokonzi ya mboka oyo awuti ko réaliser promesse asalaka na ba étudiant. Na yango délégué ya ba étudiant azangaki maloba te na occasion oyo pona ko exprimer gratitude ya communauté estudiantine et pas ya chef de l'État na acte ya monene asali oyo etikali gravé na ba mémoire ya ba étudiant nyonso ya UPEN. Kasi ministre ya enseignement supérieur pe universitaire Moïno Nzangi na discours na ye a présenté te nouveau bâtiment ya UPEN ekoti bongo na programme nene ya misala ya kotonga pe ya réhabilitation ya ba bâtiment académique olandisama na vision ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi. Kasi na sima ya ba discours nyonso président de la République na ba officier mususu basalaki bongo visite na ba ouvrage P2 hommes oyo moko ezali na 6 étages pe rez-de-chaussée na 70 chambres. Pe mususu ezali bongo na 3 étages pe 50 chambres. Kasi ba homme ya basi ezali bongo en cours ya réhabilitation. Na yango ba étudiant nyonso ya UPEN pe ba autorité bapesaki bongo matondi mingi na président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona acte pe initiative na ye. Mokolo ya mercredi 3 mai oyo ba rédaction nyonso ya ville province ya Kinshasa babimisaki ba caméra na bango direction Fleuve Congo Hotel pona événement ya munene ya journée mondiale ya liberté de presse oyo ezalaki présidé bongo epai ya président de la République pe journée oyo e coïncide na événement ya loi sur la presse oyo eye pona kolongola basalité na presse congolaise ndenge ezalaki recommandé epai ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sali déjà une année. Kasi le 3 mai oyo, président Félix Yemoko ayaki pour célébrer journée oyo na ba professionnel ya média pe asepeli na ba réforme oyo ezali engagé na ba paysage médiatique depuis tenu ya état généré ya communication et médias le 1er février ya 2022. Je suis heureux de constater une année après les dites assises que des progrès considérables ont été accomplis, notamment à travers la promulgation de l'ordonnance loi numéro 23/009 du 13 mars 2023, fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse, la liberté d'information et d'émission par la radio et la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication en République démocratique du Congo. 27 ans après la dernière modification, cette nouvelle loi charnière qui régit notre presse vient poser les fondamentaux du retour à la norme de la pratique professionnelle et de la nécessité d'adaptation technologique qu'impose la révolution numérique. Na oyo etali liberté d'expression na République démocratique du Congo boyebaki président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobaki que ba infraction oyo ba M23 tope ba groupe rebelle basali contre ba journaliste na est ya République démocratique du Congo et kozala toujours punissable jamais ezanga punition na yango. Bosimbaki rencontre oyo ezalaki organisé epai ya ministre ya communication et médias porte-parole ya gouvernement excellence Patrick Muyaya yepe azangaki malobate alobelaki balwa ya sikapo na presse na kati ya République démocratique du Congo. Le premier changement majeur que cette loi apporte et qui nous permet en amont d'éviter l'infiltration dans les secteurs de médias, c'est dans la définition même du journaliste professionnel. L'article 3.11 de la loi précitée le définit comme toute personne diplômée d'une école de journalisme reconnue par l'État congolais et dont l'activité principale, régulière et rétribuée consiste à la collecte, au traitement et à la diffusion de l'information. Toute personne titulaire d'un diplôme de licence ou équivalent, suivi d'une pratique professionnelle de 3 ans dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information au sein d'une rédaction d'une entreprise de presse reconnue par l'État. Date oyo ya le 3 mai eza date moko ya malamu ya kosala exercice ya liberté de presse pe ONG journaliste danger à noter na esengo que
République démocratique du Congo ezui place na classement mondial elongwe na 125e place et komi bongo na 124e place. Peba personnel ya media bazalaki wana ebele bazangaki maloba te pona ko motiver mosala na bango kasi tika to note que journée oyo ezalaki saluer na ba partenaire ebele na kati ya République démocratique du Congo. Vendredi, Bolandaki, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a renouvelé Kibongo mandat à procureur général près la Cour constitutionnelle, M. Jean-Paul Mukolo. Pelissousou Mukolo a vendredi 5 mai, Kibongo journée mondiale, il y a sage-femme. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a renouvelé bongo mandat ya M. Jean-Paul Muloko Oyo azali bongo procureur général près la Cour constitutionnelle. Yango ebimi bongo na série ya ba ordonnance Oyo etangamaki mokolo ya jeudi 4 mai Oyo na porte-parole ya président. Boyeba ke M. Jean-Paul Mukolo azalaki bongo nommé procureur général près la Cour constitutionnelle pour na second mandat ya magistrature civile na ministère public. Wana ndenge batangaki komo na ye pe matricule na ye ya C000236. Na loi organique numéro 13/026 il y a 15 octobre portant organisation et fonctionnement ya Cour constitutionnelle ezako institué parquet général près la Cour constitutionnelle boyeba que parquet général eza ko exercer attribution oyo ezolandisama na loi organique oyo pe eza placé sous autorité ya procureur général près la Cour constitutionnelle pe procureur général azalaka assisté na ba avocat généraux ebele tope moko pe baza nommé conformément na statut ya ba magistrat et pas ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour na mandat moko ya 3 ans renouvelable une fois. Botika to ebisa bino lisusu ke parmi ba magistrats de l'ordre judiciaire tope administratif bazala au moins na 15 ans d'expérience ya musala pe ezala proposition ya conseil supérieur ya magistrature pe baza soumis na statut ya ba membre ya Cour constitutionnelle. Wanande maloba ya porte-parole ya président oyo atangaki ba ordonnance oyo. Monde entier journée lelo ezalaka journée de la sage-femme eza mokili mobimba eza kaka awa na Kinshasa te. Mokili mobimba monde entier o baloba eza journée ya sage-femme. Sage-femme elingi koloba ke mama oyo aza na bwanya, mama ya mayele, c'est pas n'importe qui ako pour sauver double vie ya maman, vie ya mwana. Surtout, tobengaka na tango ya ba hémorragie. Yo infirmier, il faut yo sage-femme, il faut tout et ça pour nous quitter au coco perdre vie ya maman. Or que ya maman na mwana, tozalaka na besoin ya batumi bale wana. Maman aye kobota esengeli a perdre vie na yete. Ozomona mwana pe akoko zanga mama te oya komisa ye libele pour l'affection na ye. Il n'a pas de pour la journée le 5 mai. Musala sage-femme eza musala batamayele. Ozo kota misatmi balé na kati. Mais mutu koto ezo travailler. Donc eza musala moko ba négligeant musala moko ya mayele. Il faut que za na mayele na mutu. Baso ba ko sala musala ngote. Ya ngato za kana esengo makasi moko le biso ba sage-femme. Monde entier yo tozala esengo biso nyonso ba sage-femme ya monde tozosepela mokola lelo. Musala ezopesa bomo ya bato mibale. La sage-femme est venue pour sauver la vie de la mère et de l'enfant. Ceux qui ba sage-femme bazate yango ba césarienne ezokomebele. Avec la sage-femme azolongo la césarienne pour que mwasi avota. La femme s'accouche. Nous sommes là pour l'accouchement éthosique qui est physiologique. Puisque le chien, la chienne plutôt, il accouche seul. Les animaux, alors nous les femmes, nous les personnes, nous accouchons aussi seuls. Alors nous sommes là pour sauver la vie de la mère et de l'enfant. Oh la mère qui sauve de vie, la mère, oh la mère pour la sage, oh la mère qui sauve de vie.
tosungisa page rétrospective na biso mpona koyebisa bino ke yo moto olingi okoma professionnel na régie télé numérique, montage vidéo, habillage to mpe na cameraman, journalisme kutu kolobela te to mpe pilotage ya drone yaka bongo na info plus HD centre kuna bazopesa baformation ya kitoko na prix moko ya moke pamba mpe soko olingi mwana améliorer langue française na monoko na ye kohésite te somela kit complet ya album Les Fous du Français pa ya bandeko ya Le Français par la musique. Info plus HD production Santer et pour la vidéo nyonso ba evolingaka kobatisa connaissance likolo ya connaissance kobatisa moi un plus c'est boya ba filière c'est tellement ébélé okoyekola na ndenge moko esengeli notre et votre leur matasa notre et votre leur BTC nos voleurs. Les lots toujours présenté Bino Bongo Régie Télé et Info Plus HD Production. Ozala Posa Babengayo, régisseur de l'émission Kobuka la Teyaka. Porte Fongami pour la Bino pour la TV. Tozaka la montage vidéo T, na prise de vite. Topé na journalisme un peu à BHT, kasi Tozapé na Régie Télé. Bongo et Régie Télé HD Production Info Plus et Bongo Régie Télé numérique. Ozala Posa au mixé d'émission Ndengengai na mixaka Kobuka la Teyaka au mixé. Notre et votre leur matassa notre et votre leur. Awa tozala na sala montage Info Plus HD Production. Tozala poso ekola montage vidéo pe habillage ndeko mwasi ndeko mbali kokala te yaka po occasion kitoko epesemeli bino awa na Info Plus HD Production. Tozopesa pour pe tozo projeter directement vidéo na biso po ba logiciel na biso awa eza po ya sika ko ezopesa ma kitoko formation ko ya sur Ali no bateli journalisme wana pour Muke yaka ozala poso yekola ndenge nini bapresentaka bajournaux yaka oyeba te yaka to mpe olingi oyekola ndenge nini baanimaka baémission ndenge je debout la colonne la plus animaka yaka oyeba te yaka Info Plus HD Production efongi baporte mpona bino nyonso po biso awa bongo toujours sala nde tozokoba mpe tozoforma yaka. Prise de vie au niveau où il va filmer, il y a awa pito zo kumatisa trone loko l'avion olingi oyeba komatisa kokumbise trone ndenge nindeka kuvoka likolo kasi awa na Info Plus HD Production formation ya matériel pamba pamba jeune qui matisa otuni ngai soki centre Info Plus HD Production ezonela kosika te na commune ya Ngaba sime maison communale ya Ngaba na veni Kisangani numéro 38 kosika te yaka po ba place awa eza bongo limité to pe benga biso na ba numéro oyo eza liboso ya ba télévision na bino kimamba to place à qui appartient cette école. Le soleil s'élève chaque matin à l'est et se couche chaque soir à l'ouest. Si je mets mon bras droit vers l'est et mon bras gauche vers l'ouest, je regarde le nord et le sud derrière moi. Les 4 points cardinaux sont le nord et le sud, l'est et l'ouest. Le nord et le sud, l'est et l'ouest. Congo, mon beau pays, tu es borné au nord par la République centrafricaine et le Soudan
À l'ouest par l'océan Atlantique et le Congo-Brazza. Ouganda, Rwanda, Burundi, Tanzanie et Zambie sont tes voisins de l'Est. Au sud, tu es borné par l'Angola et la Zambie. Congo, mon beau pays, tu es au cœur de l'Afrique. Avec ta position géographique, tu as une vocation africaine à assumer et à garder des rapports de bon voisinage au cœur de l'Afrique. Suka ya retro na biso ya semaine kasi toko kabana bongo te so ki na pesa bino merci na confiance et fidélité oyo bozana ngo ya kolanda biso tango nyonso. Merci na équipe technique et rédactionnelle ya Info Plus HD na musala kitoko basali bino. Un grand merci na les valables motomo ko bien na bakisela et papa social. Na pesi mbote na papa Evi Makuba kasi soki Jésus Christ Nzambe ya pasteur acheter lita aye itenga ina bino rendez-vous na mikolo ezali kwe.